Coucou, bonjour, Nabino Nyonso, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner de ce matin, en ce jour de samedi. Voilà, un bon déjeuner spécial pour les mamans. Voilà, un bon déjeuner spécial pour les papas. Vraiment, yenge, na bande kona pisa bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bonde kona ba onyoso basepelaka na la danoise na bande kona pisa église ya catholique. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Na ba homme de Dieu, chantre de l'éternel. Oyo ya solo penza. Oyo tambola kana ko banga nzambe. Et puis topesi salam alaikum. Na bande kona pisa ya musulman. Bonjour, bonsoir, dans ma témoin de Jéhovah, néo-apostolique, église Abima, yenge, na bande konabiso ya bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo, matondo, na ba oya biso ya kimbangiste, tout tendance confondue, pino subolingala danoise, bozwa bakiti bovanda na sous les baoba, na ser sous ya nzete ya baoba, boya to solola, makambo ezo chauffer kaka, la grande sœur, moi na Swahili ya tango yaya au propre ya zawadi atikali simate alobi ye pazoloba ye pazoganga ye pazo condamné boyoka ye ako condamné nani mai kalambai ako condamné nani ba maman ba parents bisonde tozo mema bana biso papa pasteur vraiment tolanda na bokebi nyonso tu bande kuna ngai tokende twende ozela moke parce que d'abord pour pesinga kandar ko tindela kangai ba message zanga tina ko yebisa nga bozo mona ngai de et all sujet wana ndese sujet na ngai lelo te sujet na ngai lelo na ekolobela makambo tozo mona na Facebook ya Mike Kalambai na Zawadi ekozonga meme kaka na kati ya problème ya éducation sans éducation ba maman congolaise de maman inutile. Mwana mwasi Zawadi oyo bomoni wana balobi asoko bimana bon balobi te ba video ezali asoko bimasoki na Mike Kalambai soko tali génération ya ba jeune fille o nyonso ba 30 tina se vous allez comprendre qu'il y a un problème sérieux de l'éducation dans ces pays là, OK? Bon, de toute façon ataba mikolo o manaka ke problème a pays wana za na problème éducation ya sérieux éducation, OK? Parce que batu mingi bomona ka problème soki c'est quoi problème est quoi mwana wana parce que every day is a chance, every year a finish line to reach, and the start of a new race. Because the mwana wana azandumba mwana wana azali Isabelle azali soki sirène azali nini c'est bon de voir les problèmes lorsque le problème déjà est là, n'est-ce pas? C'est bon de voir les problèmes. Mais quelles sont les sources des problèmes? Souvent, voilà, vous ne regardez pas les diagnostics. Vous voyez seulement les problèmes. Le problème est déjà là. Ça veut dire la maladie est déjà là. Virus. On vous dit souvent ici que la famille congolaise, elle est malade. Ma famille, ma congolais, et ma famille moko malade. Vous ne comprenez pas. Makasi, diarrhée. Ba résultat yangoyo. Ba résultat yangoyo. Pour ba résultat tozo komona ya bana oyo. Ezali ba oyo biso tozo komona na misu. Parce que bazali ba star. Mais normalement, c'est ça la société congolaise d'aujourd'hui. C'est ça la société congolaise d'aujourd'hui. Et tout ça se base où? Ça se base et zongi na éducation ya ba maman. Na yebi sa kabino mikolonyo so na bino que les enfants congolais n'ont pas de mère. Les enfants congolais ont des mamans. Maman ezali maman. Moi si mo kaka boye afana kana ndaku apesa kayo damas oh kosimba wana te moto kosimba. Mais une mère c'est une éducatrice. Maman, mère azali éducatrice, donc muto azali ko éduquer yo, azali ko lande la vie na yo ko s'assurer que lobi ko koma moto na kata société hôtel ma osala makambo. Ça c'est une mère. Mais les mamans congolaises, les congolaises, les enfants congolais n'ont pas de mère. Les enfants congolais ont des mamans. Parce que titre wana ba mère, ba démissionna depuis longtemps. Les mamans congolaises, les mères congolaises ont retourné l'éducation de leurs enfants na maboko ya Nzambe. Bazong c'est l'éducation ya bana na bango na maboko ya Nzambe. Sans se rendre compte que
La Bible même là que vous lisez là, elle vous a dit que parents de Banzambe à Awa, ce sont les parents qui sont les dieux de cette terre. Pourquoi est-ce que votre Bible vous dit ça? Vraiment. Que vous, c'est vous les parents de vos enfants sur cette terre. Parce que Dieu même savait qu'il n'allait pas être ici. Il savait qu'il n'allait pas être ici. Ça veut dire qu'il vous a confié ce travail-là. Voilà, papa Damas, non, maman, Dieu vous a déjà dit dans la Bible que vous êtes des dieux de ses enfants. Non, vous allez encore à l'église, vous dites à Dieu, Nzambe, soit banana yon sonatie bango na losambo. Oh, mikolo nyonso kola muki, tia banana yon na losambo. Oh, mikolo nyonso soki ko osambela, tia banana yon na losambo. Bana obo tia na losambo tile lo bota ningi paye komi. Parce que vous avez des mères démissionnaires. Les mères qui ne... Donc, maman oyo babota bana sans koyeba, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Mais la plupart de vous, vous faites des enfants sans le savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants. Parce que la plupart de vous, les Congolais, vous faites des enfants comme, je vous dis, comme des crapauds. Bana kaka ebele, maman qui ebele, mais bon, yebite beaucoup ça, na bana wana nini. La plupart de vous, vous faites des enfants, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec ces enfants. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. Vous faites des enfants pour vos agendas personnels. On va faire un enfant parce que la voisine elle a eu un enfant. On va faire un enfant parce que bakoloba oh ngana bota kati. Je vais faire un enfant parce que pour prouver dans mon kiki, ngape na kozana o yangai, tangu na kokola, yepe ya kosali sangai. Vous faites des enfants pour vos agendas vous-même. Propres intérêts. Vous ne faites pas des enfants pour de la nation. Pour instruire, construire banawana, bakende lobby bakoma batu, basale la société. Les Congolais, vous ne faites pas des enfants pour ça. Et même voilà la poto awa, éducation est offrée. Offrée, mais bah, on peut ça. C'est comme si un mona nzambe afungoli lola, akwe simana awa. Congolais abotaka bana, ayebita kolesa bangoni. Donc vous faites des enfants sans savoir beaucoup gérer beaucoup éduquer beaucoup guider boyebite. Si maintenant beaucoup lokola boyebite comme nini beaucoup ça na bana wana. Lokola boyebite kol na yo ezali nini tanki nzambe ase ya mwana na yo. Ok, une église, ok, kozongi c'est la nzambe les sous responsabilité. Nzambe oyebite, omonate, église ezali bâtiment public. Ok, kozongi c'est là, moi na nakati ya maboko ya bâtiment public, et sika bayemba ka alléluia kembo na Yesu mikolo nyonso. Bana o nyonso baza ko lakisa bizali ya mabeo na ba Facebook ya ba génération na biso ya sika nyonso. Bazali bana ba église. Parce que na auto la na église abota mana akola na église ba para ba meme na église alobi na mando la interview na moko alobi apesa vie na ye na église à l'âge de 13 ans abanda ko yembela nzambe depuis l'âge à 13 ans. Vous vous rendez compte, ça veut dire que cet enfant aussi a été traîné dans les églises. Voilà l'éducation. Parce que la maman a abandonné l'éducation de son enfant. Les mères congolaises, ce sont des fainéantes, des vauriens. C'est eux qui ont abîmé ces pays. Parce qu'elles ont démissionné leurs responsabilités depuis longtemps. Les mères congolaises. Des mères inutiles. Wow. Nyonso tokopesa na maboko ya nzambe tosambela kaka nzambe akosala bozo kosambela nzambe bana bino baosiba na bango na bango na bato ba église beliawa bana bango bana na bango moko bana donc ba abandona ka bana kokena ko yemba kana ba église ko fandela kana ba église bana bakoma kosala sexe bango moko entre frères et sœurs na kati ya bandako na bango mama ala kana église akombola ka église akena kamiro nyonso ba répétition église mais bana na ye bakoma kosala sexe na kati ya ndako ngana ba congolais ya nengwana. My God. Parce que la maman, elle a abandonné ses responsabilités. Boyoka bien bandi kona. Maman aimé partager. Une mère ne peut pas quitter à côté de ses enfants. Et ça, le coup là, soso aboti maki ake kotambola. Mukolo kozonga okuta maki pola. Soso, vous êtes des seuls animaux qui n'ont pas encore compris la vie. Vous êtes des seuls animaux qui n'ont pas encore compris la vie. Bon, mon soso, soso a la conscience pour les maman congolaises. Bomona soso aboti maki ake kotambola. Bomona soso aboti maki ake kotambola, ake kokombola l'église. Bomona soso aboti maki ake kotambola ke zando ake kosala nini. Soso ki aboti afande la kamaki na ye asasure ti maki wane beli po bana wana babizaka na maki fo babima. N'est-ce pas? Kaka maman congolaise. Abota kabana ake bitambola tambola ake ko servir nzambe ake ko servir église oke ko servir nzambe bana na yo moko bazali yakobeba. Est-ce que vraiment ezalaka?
Omona ba église bimaka ba église ya rêve bimaki awa. Ba bande ko bisa bino ba église ya rêve ke mama olenga sako kanga ba para mingi bandoki. Mais mama olenga sana raison ko kanga ba para ebele bandoki. Parce que réussite ya mwana na yo na se ya mokili awa ezali ko dépendre à 80% à ses parents. Réussite ya mwana. Oui. Boya ako ça oh bana ngo ba baby bana ngo ba baby bana babe batene nini yo mama mobimba okima bana okena église. Bana babe batene nini mama soso alongwe le kola maki ake mais okozo mape makate bana bazwaka repote oki ko servir église batangi ti vendredi samedi répétition bokende répétition dimanche lundi okonokola même ye nzambe apemaka mpe dimanche yango jésus reposa pardon boza loser. Sambe moko apemaka dimanche. Bino bopemaka isu te. C'est tout le monde qui peut influencer l'éducation de votre enfant. Parce que vous êtes là-bas, dans vos histoires, vous êtes dans les églises, vous êtes dans des serviettes. C'est tout le monde qui peut influencer l'éducation de l'enfant des Congolais. Bana bako uso ba éducation kuna bazu ba éducation koto bazu ba éducation pa voisin bazu ba éducation pa ba tante bazu ba éducation pa ba oncle ba voyou ba tante ba ndumba ba bozo tika bana partout na banda kuna bilo sika bofandaka tala ba tebele ba fandaka na ndako moko donc ofandi wana yo kanisa ko réussir éducation na ndako esika bofandi ba tebele tala ba tante ba ndumba ba oncle ba voyou bana na ba fandi na kati ndako wana leur éducation est en train d'être influencée par qui? Si matango boko bimali bana baniko bisa bisofe bana bazala kaboye ata opesi nini bana ngo bazaka kakobe babazali banda bana babe bate ningeni tala bana na biso nyonso oyo tala Peniel maman na ye incompétente, une femme absente, une femme vaut rien payer maman Peniel, une femme zoba livrer ta fille de 18 ans au mariage olembi mwana no avant biso bato balisaka bana avant bolembaka nde éducation ya bana Nathalie Makoma, tous ces gens là où sont leurs mamans? OK? C'est là où on cherche une maman. Si moi on a des routes qui fait que ozaki maman ozaki forte. On peut se que éducation et au moins que motika ka mwana wake ndokoluka. Aye ba mwa vie moko a baby mama ya maye la zone saka mwa ane na sima. Oko se rassurer que o entraîner ye li susu entraîner. Bravo. Wana solo ya. Ba baby mais wapi bango le. Ata mama moko te toboni a récupérer mwana na. Makomi akata wa mabe. Asala mabe. Maman Peniel, surtout maman Peniel, maman est censée. La maman de Peniel, c'est la cause et la chute de Peniel. Ce n'est pas Maï Kalamba, c'est sa maman et ses parents. Soubassement ma B. Comment vous pouvez laisser votre fille, une jolie fille comme ça, 18 ans, vous appelez au Canada? Moi, Zawadi, il y a pas ça à 25 ans. 25 ans, bakina au balise na 17 ans. Vous pouvez vous imaginer. Nakati Australie, vous allez au balise na 17 ans. Et si bana nyonso opportunité est donnée à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles. Où est l'émancipation de la femme? À l'âge de 25 ans, le 8 mars, vous pensez que cette fille-là, elle a une maman correcte? Vous pensez que cette fille-là, elle a une maman correcte? C'est une enfant qui est victime de l'éducation de sa maison. Azali mwana, azali victime na éducation ndako na ye. Na ba église kisa bakina kotambola kuna ezali ba prédateur ebele ba fane na église. Ba prédateur nyonso ya mokili. Ba banda ko bulala est déjà parti na ba église. Zawadi. Ba para moko tina te apoto. Moi nanga ke bala na avant 25 ans. Peniel na bazawadi yo bando mo ba bêtise le kana kata ba église ba bêtise le kana kata église ba ye bêtise le kana kata ba église pour ne pas dire na kata banda kuna bango moko na kata ba famille na bango na ba foyer na bango parce que ba papa na bango na ba pasteur ba mama na bango ya ba pasteur le ba kindumba ya ba papa na bango ya ba pasteur na kindumba ya ba mama na bango baza ba femme opprimée ya ba pasteur. Tous ces enfants là on voit tous ces choses. La famille au pays bazana ba bombe. Ce sont des enfants victimes. Des enfants qui n'ont pas été aimés. Bombes à retarder. Ce sont des bombes à retarder. Oui, regardez comment les mamans ont tellement démissionné. Tous les petites filles là qui sont en train de faire les bêtises maintenant dans le Facebook. Bota là-bas à lire na bango. Ba modèle na bango bazana wana. Kim Kardashian. Kim Kardashian, le modèle na bango.
c'est pas leur maman parce que leur maman normalement toi fois à la modèle il y a moi moi il faut la maman naie. Voilà. Lorsque vos filles, vous n'aspirez rien à vos filles. Vous n'aspirez rien. La maman congolaise n'aspire rien à sa fille. N'aspire rien. C'est pourquoi sa fille ne veut même pas la ressembler. La génération, Kim Kardashian, la Beyoncé, la Cardi B, parce que ba modèle na bango. Parce que leur maman avait démissionné depuis longtemps. Les mamans ont fui, elles sont dans les églises, elles ont laissé leurs enfants être influencés par Kim Kardashian. Tout ça. Regardez-nous cette génération de filles sex tape. Bana moko miso e kauka. Donc, Sonia Zali sous na miso te. La première ils sont en train d'apprendre ça. Aux sexe, non, au pas ma camarade. Le commissaire populaire et le commissaire riche, et Zali sex tape. Tous ces enfants ici ont grandi ici, elles connaissent qu'on peut faire aussi sex tape pour na kobima. Si on a autre kobima zawa di biso to yeba qui était. Elle a fait ça pour na biso to yeba ye. Bah mais j'ai 30 to yeba ka bangote mais j'ai 30 si seulement akende Uganda afungola makolone na piste alatika le sonte to bakanyi ba photo na mutakala mais j'ai 30 ngana yeba mais j'ai 30 pour na bongo. Elles ont tous compris que pour na koyebana il faut que ça la bêtise. C'est une génération de filles qui n'ont pas eu l'éducation. Bana wana nyoso ba maman na bango ba kenda ba église ba tika bango ba kola bango moko na télévision. Donc bango ba tala ka télévision ba bi ke pour na koluka mbongo il faut que la kitoko na yo, il faut que kende ko utiliser mibali, il faut que ça la ba sex tape pour na kozwa mbongo, il faut pas que ça musala, il faut pas aller travailler dur, il faut pas avoir discipline ya musala. Bango nyoso ba bi vie facile. C'est ça leur modèle. Parce que leur mère n'inspire à rien. Ba maman na bango bazali ko inspirer bango na eloko mokote. Soki mwana na yo azali influencé na basi mususu ya buzoba. Yo mama mobimbo fani na ndako bana na yo modèle na bango Kim Kardashian. Mama bana mwana mobimba modèle na ye Cardi B. Modèle na ye bato ba ningi saka ba masoko na ba Facebook. Yo mama fandeli alléluia. Ozali loser. OK? Oza na besoin te ba benga yo mère. Yo obota kika par accident. Vraiment. Oh, bana oyo, atopesi bango nyonso, bakobe bakaka. Non. Yo mama oza loser. Oza loser. Voilà ce qui se passe. Ba mama loser, ne bazali ko. Be mo kanse so ko sepel sabso to mona ba jeune fille oyo na makambaza na kati lelo. Ils ont sepel sabiso te. Parce que biso, le rôle a toza na moi conscience, tozo ko luka ba fille oyo ba ko ya lobby génération lo bezabango. Parce que bana oba ko kota. Lobby zawadi wana za jana bana 4. Vous pouvez seulement vous imaginer, c'est un enfant qui a déjà 4 enfants à 25 ans et là déjà à 25 ans 4 enfants. Bon, on a 30 ans, comme la mission a combien d'enfants? Casier d'enfants? Elle veut retourner vivre la vie des jeunes filles de 25 ans. Yeah. Bon, si on vit la vie à 25 ans, on pose déjà, maman qui lokola ligorodo, à boti, maman qui est belle. Puberté, à saler en côté. Na otokoyoka video na moko boye aza ko confesser pa motuke aza na zemi ya Mike Alambai e kalingia ki mandaku parce que na kati ya ndako soka fa na kati ya ndako bana na mususu ba kokufa parce que ça soit des traditions ce qui a memi a garder zemi wala ya zana zemi mobali ya kokufa donc alingia ki kofa ta place mususu ki ma ake kofa ta place mususu Nzambe Mike Alambai donc la fille elle est enceinte. Audio tout de suite, tout de suite à Facebook. Donc, à l'âge de 25 ans, elle a déjà 4 enfants avec son mari. Et elle va encore ajouter encore un autre enfant par Kalamba parce que Naoki Nakata audio on a ça kolobake à Kolongolaze mais on a été parce qu'à Boy Naeko Bomamoto. Donc ça veut dire à l'âge de 25 ans, elle aura déjà fait 5 enfants. Aïe. Et la maman elle est beaucoup pour la guider moi na maman ça va parce que ça a besoin maman Mike Alambai kange église pas c'est une fille perdue donc on m'a besoin de asi abota qui comme déjà maman non elle a besoin d'une maman parce que bande ko bota na âge de 17 baba lycée na 17 ans si Abotino qu'elle avait encore oui baba lycée na âge de 17 ans besoin de sa maman l'éducation de sa maman donc basi oyo tala miso na bango ndenge kauki donc baza ko ya ko loba makambo donc muto asali sex tape lelo lobi abimi na miso ya bato
Asa na sonité, pas même de remorse. Rien. Il n'y a même pas la honte. Mes chers amis, il n'y a pas la honte. On essaie de quitter Bango, quitter. La honte est déjà très longtemps. Mama Nzambe na ngai. Mama ya loba. Ya soni ya minene boye donc moi là à toi ko expliquer biso c'est comme si eza biloko moko ya ya normal quoi biloko na bango ya génération bango ba Kim Kardashian et donc pour na bango eza normal donc biloko ya soni ata bino batu botanga ka Bible ba isa bino babino ke tango Adam na Eva ba yemba ya kambuma ba kena ko bombana parce qu'ils ont reconnu que c'était quelque chose qui est de la honte quand même n'est-ce pas vraiment c'était quelque chose de la honte ba ke ko bombana. Parce que conscience est que basali lelo ko moko ya soni ba ke ko bombana mais bana o ya lelo tala lelo ba komo sala lelo sali sex tape lobby sex tape bimi lobby nango aye ko sala live azo ko tala biso na misu donc la honte a quitté ses enfants d'accord la honte a pris la honte a pris la honte. La honte. Ça veut dire qu'on n'a plus l'âme. L'âme a quitté. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. L'âme a pris fuite. Parce que la honte a pris fuite. Parce que ton fan n'a pas ton animal et mi balé, babani ko sala sexe. Bazoko kipete bat bazoko tala. Mais conscience, le moto on jamais appelle ça moto. Quand la musaka bino conscience na tongo, bo partage ba vidéo ya ko la musaka conscience ba ndeko na ba mama. Hey. Lelo mama ya zawadi sonyo elati ye. Omoni ba résultat ya ko éduquer bana bien c'est la honte. Lobi a yé penza ne longinyo sa ko tala biso sa ko expliquer biso na mama sex tape. Misu makasi ndokite. Nenge ba memanaki nenge ba tiaki nenge na vaseline et donc normal quoi normal yaya na vaseline yaya kivu vaseline pe makamba c'est terre latin ba chele ki na bino vaseline wana zo musala ba mama ye moko pasa mama bango baza wapi bana na ye bazala yi wapi basuye na bêtise ou bien tout le cause accident. Et puis mobile est pasteur. Eh, mai kalambai. Ozu penan de kono pasteur au betier mosinzo. Le lendemain, ma famille na ye basa ko senga aloba. Ma famille donc c'est la famille qui demande même que l'enfant vienne parler. Hein? Vous vous rendez compte? Vraiment. Sambe. Boye bien. Balobi boye. Mai kalambai a ozo senga pardon ya bongo mwana wa kobota mo suka na ye wapi. Ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que déjà moi Sinde bazali ba fondation ya société. Obanga sida te. Nous avons des femmes comme ça, des jeunes femmes qui viennent après nous, qui sont comme ça. Ko solo mi de kaka. To yebite société ya lobby ko za ndengini. N'est-ce pas? Boyebi ke ba animal nyoso sotal na kata ba animal, otane ba animal ba se comportaka. Lorsque vous regardez comment est-ce que les animaux se comportent, les animaux sont plus conscients. Les animaux parfois sont très conscients. Au moins, ils sont qui famille y a éléphant, ok? Na kati famille y a éléphant, so comment ba éléphant ba sa ko tambola, ok? Ba o tambola, ba mama +44 757 525 Boze la muke. Allo, bolimbisi, pardon, na osala live moko na sisa. Bandeko bolimbisi vraiment. Bato nzambe na ngai. Est-ce qu'on a au moins retrouvé en ouais? Il faut que nous regardions une vidéo sur YouTube. Bota la nini ba famille ba éléphant na éléphant ya basi female elephant. Comment est-ce qu'il va protéger ba éléphant ya ba bébé ya bana miki? Comment est-ce que la femme congolaise, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle doit protéger sa fille? C'est là où je suis perdue. T'as 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais encore ma boula. Yo maman au conseil parce que yo moko ko rappeler na ordre comme ça bino o sangani. Ngamo na ndoko no tiko po na mbal na yo. Et comme c'est difficile, au quoi éduquer moi na teso yo moko zalaka correct te. Au quoi éduquer moi na teso zalaka correct te. Au quitter, c'est impossible. Et on m'a pas
papa mingi pe barata ka ba éducation ya bana parce que papa au côté ya mwana na yote non basi na mibali ya bana basi ka te bana besoin d'éducation mai kalamba aussi azan éducation te baza ko abuser basi bazali ko sala n'importe comment baza ko sala n'importe comment pourquoi parce que ce sont les exemples de leur père. Ce sont les exemples de leur père. Voilà. Ils ont vu leur père faire ça. Bosomona papa congolais a fait moi na mobali ayebisi abina yo mon fils écoute on ne se comporte pas comme ça, c'est comme ça qu'un homme se comporte, c'est comme ça qu'un homme se comporte avec une femme, lorsque tu es avec une femme reste avec celle-là, sois fidèle, sois gentil, sois ceci bosomona papa congolais a té moi nel kwa ndingwana à côté ayote parce que lui-même il n'a jamais été exemplaire. Azalaka jamais exemplaire à côté ayote balobaka en anglais practice what you preach. Voilà. Au côté à moi, le côté. Au côté à yeti, à côté à yo. Mon commédiant a colonné fion. Eh, jeune homme, n'a mon le colo comme il sala boy. Avant ce meilleur pose à sala pas maman. N'a mon amane comme on a nouveau zago, yana basi mususu zago lala, na basi mususu na kata ba voiture. Tes enfants voyaient que d'autres tu faisais ça. Au copé ça y conseille. Ah, bon, tu peux pas la yango bana mingi ba congolais ba beba parce que bazana ba parents ba exemplaire ti. Les enfants congolais n'ont pas de parents exemplaires. Parents congolais, congolais, bazali te na parents oyo bazali ko inspirer à quelque chose, à devenir comme eux, comme des modèles, comme mon père ou comme ma mère. Non. Bana congolais bazana yango mingi bana bino bakomi ko zana bango lokola ba Cardi B, bakomi ko zana lokola ba Beyoncé, tala bana mike, bakoma donc lokola ba Cardi B, ba Beyoncé tout ça parce que leur mère n'inspire à rien. Baza kutu plus que bango kutamsu baza bango mo malamu mais ba Kardashian ko baza bango mo bien nini yake ndoko zala na ye Kim Kardashian akosa la vidéo na sex tape ayeli biso ba congolais totali ayepe ko expliquer biso vidéo sex na ye ndenge ya sala ki yango eto abosa ni ke koto yo biso ba congolais ndenge ba check evangeline bwana eza makambo ya soni yango na bana ngope soni eza na miso ba kote parce ba koli kote ba poto mingi. Bon, n'a pas écouté à Congo, mais tout le monde a personne ici, on ne comprend pas. Mais bon, bah, on va à Congo, bah, on va à Kim Kardashian, on va à Cardi B. Donc, bah, on va à modèle na bango. Parce que les mamans ont abandonné leurs responsabilités. Bah, maman, ça n'a pas d'église, bah, ça, ça, la bikeko, bah, ça, la yesu na kuluze ya yekeko, bah, ça, la yesu na yekeko, bah, na bazali ko beba na bandako. Les mamans sont absentes, elles sont partantes, bah, kenda na bango. Oui. Mama pasteur, il y a 25 ans. Maï Kalamba ya tué Vaseline. Mama pasteur Zawadi, mama pasteur Asoni Zawadi azana zemi. Oh mama. Source ya problème. The root of the problem. The root of the problem. That's why we need to correct. Mali zaki, aviola ki. Parce que les Mike Kalamba, ils sont pleins maintenant dans la communauté. Baza est belé. Bon, Michel Bakadi, Michel Bakadi. Garçon, jeune garçon, belé, modèle. Mike Kalamba. Papa, maman, Fachi, modèle na bango. Oui. Marenia. Il y a mon basse belé, na ba Gisèle, banani. Eh. Denise Nyakero, Marena. Marena ko parene bango na maajabu kuna Denise Nyakero beta Michael beta ki penel awa mais Denise amona kiteke Michael Ambai azamu tute oyo okiko yana ye ko soutenir parce que ezali image ya mabe pona na ko beta basi Denise bien elle connaît et puis ba chepe ambassadeur muto abeta na majabulu amondoki oya kanambe. Ce sont des femmes abattues. Vipenda pasia Maï Kalamba ko ko sala kuna te. Conscience ina ola sabatu bomo na suka ko kiti abusé. Oui, Denise is abuse. Omoni kutu bomoni kutu Nicolas de moi elongi kutu likola dollar elongi ko miko seka. Liboso Denise akoza ko seka te. Denise liboso elongi boya sourire. Azao sekate nyonso wana kanda ya mokele nini bazai ko abuser ye nini bazai ko abuser ye ko beta ye victime beta Denise botu na basi ya Félix nyonso liboso Félix Denise ay ko kuta bana belebele na kata nanda kwa Félix wana parce que bana na 5 wana nyonso bomona ka wana ni baleka kanda ya Denise n'est-ce pas yeah basi wana nyonso wana bana nyonso misatu Anthony wana
oya mukolo wana ya pembe wana ya mwasi no alanda wana bango nyoso mutuna mutazana mama na ye mama bango nyoso wana bazalaka na kata relation na Felix bana batata mwasi ya Felix te bazaka wana pona kobeta basi na molangwa kobeta basi asa kobeta pe Denise. Ça veut dire que Denise azali mal placée yakoya ko solo la violence faite à la femme parce que elle-même elle est dans ça ba beta kaye mama ba te ba beta kaye donc yaya ya wazadi oyo azoloba pona ye babe nyonso ya wazadi euti na subasima na ye pa ya baparent na ye. Voilà. Viol fait à la femme. Ce sont des femmes qui ont été violées. Yemoko Olive Bazako violé na Kanambe. Tant Kanambe azali na no soda. Olive abota ka mwana oya yesi fanaji soki ya 18 ans soki 17 ans. Donc Kanambe azako lala ye déjà avant ça. Boliko basa batinyo sur makasi. Pota la mai Kalambai azu mwana batu ipara asali na Anis ti apasoli Anis. Mike Kalambai siko lobana opona Mike tokomi na soka. Si ce n'est pas la sauvagerie, si ce n'est pas, je ne comprends pas. Et puis, si on a ça, mes chers amis, les mamans congolaises, ce sont des losers. Vous vous rendez compte que, donc, Zawadi éducation sexuelle. Aucune éducation sexuelle. Victime, victime. Aucune éducation sexuelle. La victime, aïe victime, on dénigre. Hey, moi, non, il y a 25 ans. Même parce que la vie sexuelle, on doit expliquer aussi aux jeunes femmes. On ne peut pas se donner à n'importe quel homme, n'importe comment. Et puis, première fois, deuxième fois, sans condom, sans examen. Ça, ce sont les conversations qu'ils doivent avoir avec la vie. À part Zemi, Bilo, on y est coaché, on a craché, n'importe quand, n'importe comment. Un homme qui te dit qu'il t'aime là, il ne peut pas te niquer. De toute façon, Mike Kalamba est qui te fie au kalingi. Babande ko sala kaka sexe. Bango ba yeba ki makambande ko sala. À sa grande surprise, baki ko niquer na derrière. N'est-ce pas? Alobio, alinga ina ko longola bilamba te, liboso ya mutu aza mobali na yete. Mais okenaki basali au sexe sans condom. Na mutu oyo aza mobali na yote. Mais soi-disant olinga ko longola lamba te. Donc immaturité moko d'abord incroyable na fiona makabaza koloba. Elle ne voulait pas enlever sa robe parce qu'elle ne se sentait pas confortable être nue devant l'homme qui n'était pas son mari. Mais elle s'est niquée dans les fesses, elle s'est niquée devant, elle s'est niquée plus de 3 fois par Mike, différentes occasions. Mais Mike a tiré la qui elle s'est sentie confortable de donner son vagin, ok, à un homme, à un inconnu, mais elle ne s'est pas sentie confortable à enlever sa robe devant un inconnu. Est-ce que cohérence c'est ça? Vraiment, exact. On a manque d'éducation. Fana longola na eka kapaza na ya l'aise. Siko ba nike yo ozala ki à l'aise te. Ozwi nini? Ozwi ka résultat zemi. Résultat ba sali yo nika. Fale ka zawadi yo longolo bilamba ya ya. Comme c'est esclave sexuel, longolisa ye bazimi wana na Kinshasa to. Ipanazo na kufuta $10,000, azongu fena lubumbashi po fiona lubakali sur le côté. N'est-ce pas? Oh, moi c'est bon. Alingi ba Swahili, alingi ba mina sema. Qui devait éduquer ces filles-là sur la vie sexuelle, des sexualités? Qui devait éduquer ces filles-là sur la sexualité responsable? Parce que oui, la sexualité, on va tous le faire. Banana peut basana droit à enjoy vie na bango sexuelle, mais une sexualité responsable quand même. Là où quelqu'un, on lui déchire l'anus, donc banana donc tellement qu'il basa ko sala ba sexualité moko na ba tata moko ya mikolo basa ko sala ba viol kan. Banana ba ko ba mikolo ba na poto Mike nga ukanga na yo kanga mene Mike kanga mene. Abota penza pona pe mwana wana tika na tota pesa oya ko wanga na makambo ya zawadi. Zawadi kolongola zemi ya Mike te. Bota kaka mwana ngo. Bao bakotela ka Mike ba muna ka mwana wana. Pona zo comprendre ba congolais. Mike na zawadi ba omba les sans éducation. Il y a un manque dans cette personne. Il y a quelque chose qui manque. Hein? Parce que expérience sexuelle à boye, ça m'a monté. Qui devait éduquer ces jeunes filles sur ça? C'est leur maman.
Parce que ça est responsabilité. Mais maman na bango pe ba maman na bango pe ba zone éducation tu te. rencontres un homme et que Et où tu ba makambo et où tu pas ba koko pe. qu'est-ce que ça veut dire Ba koko ba pesi ba maman te ba maman pe ba pesi bana te. Et ba di ko kende Congo e kufi. à t'exploiter sexuellement. Parce que mbali nyoso ba ka pe na vie na biso te ezali te ke aye ko bala yo aye azala na yo azala na yo a make love to you. A make love to you ça veut dire que le mutu ali bango bazaki na bango bando sepelisa ka nzoto o zawa ya zana mobali na e pasteur mai kalamba ya zana basi na yemba ebele ba fille nyoso ba yemba ba fille ya majabulu tout basi na ye ce n'est pas leur maman bamsu ba yaka komitika bango moko akonde ale baka quelqu'un dont vous n'êtes pas compatible sexuellement. Zawadi. Même la fiançaille. Merci, Yaya. Mobali a fiancé. Mais mobali a hyper sexuel. Chaque bana akende sko ya mwali ngai kubota bana ni sawa 25 ans pour nakende ko sala carrière nae. Sko bana na abota ketike autira bona na kobokola. Atike mobali. Tant mbanda ko ya nyokoli bango loko akere insensé aya akuta mbanda sa kufa na e anyokoli ba ya niki Zawadi omona ni modèle que insensé bula wayo de la presse makamba sali na ba ya niki yo tika bana na yo kuna zela ta okere insensé mso ko yelo na ndaku wana Parce que c'est ce qu'elle devait faire lorsqu'elle avait moins de 25 ans. Besoin de leçons, car est censé soit à côté de l'onanda. Maman a fourré la mounion, quand le quoi du boulot, et ça n'a pas. A connu que le ban a boué, Bamsou va au côté à la liboula cimetière. Bamsou va au Kenya, à l'hôpital psychiatrique. Yannick qui est un existence. Mo batela bana bino ba kere sase ba tale be. Il y a des risques, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela. Ce qui a bêti yo, ezabiente. Il faut que bisanga moto ko beta muninga te. Ah, OK. Ce qui bolingwane sili orienté yo bino ba so moni petite fille na yo azali ko jongler des 3 garçons. Au bengi pembeni. O biso bine non. Bazalaka na siko zimutazana relation uzalaka kaka na mutu moko so mukolana wana mukolo wa isili wana ndio ko réfléchir aux mutu mususu ozomona wana ndio mama azali ko zwa ta ya ko guider yo Chaya maman mais pour faire vos responsabilités vous allez donner vos enfants au mariage vite bokimi bana. Après des choses qui marquent toute leur vie. Au fond, il y a un mois, nous avons 17 ans. Et s'il est au pied, pas mou. Vous avez consommé banate, yaya. Banate, vous avez consommé, vous avez noki. Vous avez bel insensé. Donc, on a damas. Vous avez moko insensé, zoba. Ya Kim Kardashian ya sex tape bitanga soy na libanda azana esprit mususu tala basuki tala ba makeup tala bana mike bakomi lokola tala bana mike mikolo nyusa mikolo bakomi lokola mikolo tala ba makeup ya age na bangote moi yebi lo mezo changer bango moi été bazola ta ba masque ya beauté nelo tala ba mususu minene ba che ba choko ale bazola ba bisonde tozongenga. J'ai vu certaines mamans ici, nabana na bango, naba jeune fille banda kusola masuba. Je regarde certaines mamans congolaises. En tout cas, maman congolaise, oza vraiment boya tokota live. Eyinga. Avec leurs enfants, leurs filles. J'ai dit, mais est-ce que ma maman oyo ba yebi eloko ni bazana ngona maboko? Merci maman. Lorsqu'on a une fille, c'est du perle. Zozana fille na yo azali perle na yo. Neti ya biso ba perle ba diamant ba moni mwana yo batu fo so ba moni jeune fille na yo il faut pas le babi mama na ye wana la danoise azaka na ye ndumba me bana na ye bo pesanga komba ki ndumba bula iye iolela no banana vraiment. Mais je vois des mamans congolaises négligentes. Kingo sama yaka maman. Bazanga perle ba ochangu wapi. Merci maman Tosukia. Oizaka bon déjeuner ki ndamula makasi. Voilà.
bandeko na nga tokomi na suka boyoki grande sœur ya Zawadi yaya na ye kuna ya Kivu ndenge alobi mpo na ye alobi ke soubassement de makambo soubassement yango nde eboma libala ya Grace Temo soubassement mabe Grace Temo impoli Grace Temo ayebi kolamba te Grace Temo salite Grace Temo boye na boye soubassement eboma libala na ye boyoka nde mobali wana ya koloba tolongwe wana soubassement ebomi libala te me ekei kobalisa Peniel mobali ya insensé Mai Kalambai mobali brutal mobali violent mobali sorcier po aza ndoki mobali criminel Kalambai kuluna de la ya sexe kuluna du sexe congolaise avec vaseline c'est Mai Kalambai kuluna ya sexe ye wana Mai Kalambai soubassement ye kosala ke ba parents ya Peniel ba lâcher Peniel avant soubassement ya Zawadi pourri tala eye kobebisa makambo nyonso tu ba soubassement ya botala ba exemple ba soubassement soki soubassement eza mabe makasi ya soubassement ata mwana biso ya niki soubassement ya mabe cœur essentiel ye na ba soubassement ya bana bato ayi ko check ndoki ayi ko lambela bango mbwengi soko lambeli mwana bato pese kindoki na mbwengi ba ndoki atie mbwengi apesi mwana apesi jeda kindoki comme si jeda zoba bozomona ba ndoki bango wana ke bana soubassement soki soubassement eza mabe ba mama esili bana bakoki ko bana bakuluna mama bala ezanga tina donc ata lelo mwana na yo libala ko ya eza vite ba limona pa ko bala divorcer mais soka zali na soubassement kitoko akoganye vie na ye kitoko makasi abona tendance sali to kuten na live lelo live ezo chauffer donc bo serrer ba senti no yebino na elibino eloko asika ya kitoko ya Yannick boko lela boko sepela boko sauter mais ko lela pe ko zana kati abona tendance sali bye bisous.